yo moninga ndi azabu na chaka cho ndenga la zabu avant tant mutenga yeba nzembo afali aza muntu achaka ndi choko te yo moni biso ne yo moni wa yo za choko nani achacho ngala lobika tango yeba mutenga yeba nzembo afali a muntu acha ndi choko te bat bakasa tende to sepeli te poto yebi ete ba combattant bo bima président yo kabiso $21,000 babakisa la police de ville de Kinshasa babakisa FARDC babakisa ba fonctionnaire babimisa msuwe de biso ba jeune na place bo tumanda ku ya fali asali bango nini mise congolais star ba jaloux vemo vanda na Montfleury jaloux vemo avana na Belleville jaloux vemo avana na nini ba yolo ni na nini Bovan jaloux vanga bien na fukami pe na gérer omoni stade fali abetaki bana 8h si 12h plein peto bukaki so faire à salir nous na mi bomi na mi poisson biso ba wario to yebi ete peto na besoin tina ko yebete to boyi déjà baza na ba mise na bango o bango bakumisaka kuna baza pa mise na bango o bakumisaka yo yema nzema fali ntangi yo nani na ba koyo olo bona kanda te yo kanga ikane kitite bazwa solution pesa tangu yango bazwa solution penda ya solution penda ya uzwa ndaku ya fali babongisa parce que soki solution ezwa miti na 48 heures wana c'est que biloko tout ya IDPS tous les combattants to betama la pesi tous les musiciens congolais tes voix c'est là s'il te plaît tous les musiciens congolais babenda bana na ba matu na bandi bongo na orchestre fait rigolo respect pour nos amis musiciens congolais ba porter parole na yo na ba musiciens na batanga ko mafali na yo wana na Fabregas ba musiciens na yo na porter parole na yo moko kotanga ko mafali na yo wana na Célio Stram Kiba obina yati na tiré le temps na monde pena la main d'or à Siliki Fifi Siwa kotanga ko mafali te mokolo tanga ko avotanga ko mafali fo ba mesure à soutien de bele batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. C'est l'heure de votre émission qui vous aimez sur votre chaîne Congo Esengo TV officielle le plus. Chaîne nous peut sarabino d'information, chaîne nous informa rabino trop na actualité nous surtout passera à la République démocratique du Congo. Je profite de l'occasion pour saluer les boss. Guilain Fimpa, le charisme l'appelle papa, le charisme l'appelle le boss. Pourquoi pas papa Clovis Fimpa, l'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa. Clin d'œil à toi papa Clovis Fimpa. Mito azolo kabiso lelo. Moni marambo to sala na TVA wa. Marambo bo stala biso to loba loba et bima na ba TV na bino pe na ba téléphone na bino mutalokaka. Image wana c'est osé mid mutasala akete. Tous biso et bima na ba TV na bino et bima na ba téléphone na bino to bengango vraiment magie de la technologie ce qu'on t'a ça là aux amis de joyeux anniversaire à toi Mars Zara biso balé batale 8 mars yazam tabale 3 na ba papa Hervé donc to pesibino ba joyeux anniversaire na bino aux amis de le 4 mars Zara vraiment et rapidement nous allons la main d'or de Fali pour pas Molo Béni les bisibino azo bouger batou tout ko comprendre les sauter la main d'or a passé gouvernement 48 heures la main d'or
Je sais pas si vous aimez de ou font la déjà invité là tout le monde sur la mais bonjour. Bonjour Nayo. Santé ça va? Ouais, qui te retard soit qui boit. Soit qui boit. Merci. Ils ont invité Mikolo Moutouré. Tout quand même prier parce que nous savons que c'est la prière. La personne merci Nanzambo a personne so paiement. Il y a vie et belé ba kofi mais ya battre les biso tout ce qui est monsieur les kitoko m'empé les bien merci grand Nkolo. Tout est oui comme ça ba biso na mon invité moi bandi maramna. Merci mais mutape biso paiement et za Nzambe. Ndé tout ça boza Nkolo muto battre les biso. Pourquoi rapidement to banda pourquoi bo pekisi ba musicien na bino ba leke crampo ambassi à coquet farate. Non, il n'y a même pas pour bon parce que mon ambassade et Azami c'est moi bien bon chanteur et Moutaza faux chanteur à voyager j'étais en studio dès que bazar mission ba wario mon me féliciter bango basali ba vocal kitoko les album le plus titré na lola on nzamba signé ça fallait pas former le plus titré na lola on a fait batanga na Matthieu 5004 va comprendre. Matthieu 5004 va comprendre. Album les petits titres na lola ils a formé 7. Il y a un moment qui ba bozo beliri moi trop et ils a rapport na ti baloté. Mutabete ya mbasi na zaite. So mutabete ya mbasi bon fa ki na États-Unis. Fait ba ki na États-Unis, ba beti combien de concerts. Na orchestre na bango. Banda 2022. Si tu as la 2023, tu as un orchestre qui a 10 concerts. 10 concerts. Orchestre qui a 10 concerts. 10. Mais BCBG. La PC papa chéri mbote bisi kaza vient na biso sala trop. Ba sala bena trop na mama musique à Congo. Mais actuellement na ndinga lelo mutu na liki fali azate. Parce que 10 concerts au lobby wana ya awate. Parce que 10 concerts, il y a concert à Yomorozo Salate. Tu as 10 concerts. Déjà posé temps là la balle de match. Nazui pena tante mena ora libanga na ngamo na nzembo ya Zule masala ya ngabia. Na pese mbote. Le 8 ans là na disque to suka temps ora libanga. Parce que moni mato yo za formule c'est titi. Oluki ba raison yo suis l'autre là. Na vie na nga je mérite mieux. Sokyo ozuzunga un jour wala bilai yoga ya la bay pam pam wala bilai lève les âmes bezali na mais oyebi pe bon tu ba wario bo s'abonner boye maman oui merci ga maman c'est la vidéo Charlie Prince azana ndi step ayo kamede azana un garçon. Oui, Charlie Prince. Mais il faut expliquer un comédien, tout ça. Ah, Naebi. Jomo va finir no finir presse boy. A finir presse pour finir presse, va tinda pas finir fali. A futa et pena la pas finir fali. Ba futa et pas wana. Patron na bango, Naebi. Patron na bango pena. Daftin na bobena finir fali. Oza ba preuve. Mais ba preuve aller ba décaté ba finir. Bonde ba futa ba boga de la presse, tantine boga de la presse décaté va finir fali monade. Ndi ba tinda tantine tantine gouverneur Golo les gars va finir fali au mon arrêté. On va tantine ndeni. Ba comme na bango za na pesio mbote. Mukwa tombolo bogarde de la presse na pesio mbote. Yo garçon de choko na pesio mbote. Na garçon de choko. Na ebité. Na tengi ba komba bato mibale. Na menga pe na lobika to ba l'émission tengi komba gouverneur Golo. Respecta ta veste na ngati. Est-ce que bango pe na nde bazana bina ba yata. Oui que avant la bande respecter veste, il faut respecter endroit où na bureau na bureau no na respecter au fort ya minga kitoko wa. OK, oui que na mbe kitoko. Ah propre ya osala na tia mili ba jiba ni. Et puis tout ça non ga photo na Macron lukele bino makam. Ouais normalement na pesi ba tutu et ba wario. Na esi ba ngoma mbasike zo bima a. Mbasika ndeni. Te mampeda esika. Makambo lo ba sika na ndenge nzambe tindi ba bible po ba bible ono so ba pasteur ba terre za lukuta o original pene eza na Israël fallait pour ba kineda ozon de ba pasteur tout bana besoin na ngo fe ba ya ozon pa fallait pour na ba verset sika mamba sika fallait mtake ozon ouais que ozon aza remplacer à Jésus Christ aza remplacer à Michael Jackson
parce que le seul musicien où a remplacé Michael dans le monde a fallu. Le seul mouton a remplacé Nzambi a fallu. Parce que Nzambi a dit que masumu na biso. Il fallait ça avec ça. Fallait ce qu'on t'a bien remplacé parce qu'il y a mon colo. So tangi na Jean 4 à 3000 il y a mon colo muta dans la Bible. Alors bi que na tinde libino il passe en nga remplaçant nga aya ko sala fier ya monde pe aya ko pesa no bilengi ya musique ya kilelo ti 2050 ti 2065 ti 2065 2065 et on m'a tindi biso fallait pour pas di cap la merveille. L'actualité oblige tous en pour ça tous à la informer. Pourquoi fallait ndakuneza qui agressé batumbi mituka raison nango ezani raison nango eza nga pona nga na analyse na sali omoni to na mboka moto na mibeko to na état de droit ba combattant et UDPS parce que président a déparlé parce que répéter on a parlé na ko dia résidence terre place ba locataire ba vanda baki na lupango ezali wana bateka ba bombe ba lotoko ba lututu so pe baki na ko mela so pe des de salamaki ko ya bazoya ba ndeko ba mabiloko le maître 7 walking na lupango afali abi ko pe kisaka ndi zala wana apexi bango ba pe ba otomboka yo ozanani we zilo oyeba to boma yo to kata yo wana bataille DPS pe to tumanda kwa fali liki na ngwa pe lendemain na ba yependa osala mambo balobaki et pas la ngesalinga parce que moni fala za ni député ni sénateur ni ministre fala za li musicien ou azo représenter Congo na biso lelo soto zotanga ba musicien congolais ou ba représenter Congo libanda en Afrique pe libanda en Europe ezali numéro 1 number 1 na bango eza fali ipopa na place batumanda kwa fali baba nana kokende kotumba mapango ya ba DG Sinel lelo koureza bien te na mboka DG a régie des eaux mayebi mate 600% 45% za mai oyo bato ba mela pe ba sukola mai ya libolo 35% za ba mai oyo tozo somba ya milangi 15% za mai ya régie des eaux. Président de la République, notre président de la République, au puis s'auto-vota, au ngana vota, au puis non voté, azana besoin aux anabatu, au yuba baksa mayele, mazana besoin aux anabatu bazo yibate. Biso soki to bimi ngapi na kombata. Yo on peut sa conseil ya batu boyiba. Zela ngana zo uzembi ngati. Ouais. Na yebike na yambi. Ouais. La main d'or. La main d'or, général état-major. Ngapi na za ntayi depesa. Mais bataille des pèses va battre ya mayeli ba combattre pe baza battu mayeli mais les problèmes c'est quoi les problèmes tous en a bat petio yo o bazala ba kuluna batika kuluna tala la première au moins les premières fois président de la République azo ba jeune ba misa ba carte bazo attaquer quelque chose pour idara bango mais ba jeune sous bazana bato bazo financer bango ba sali comme président de la République. So il mettait 18, il mettait pendant première règle, 18e règle. Les 4 à 21, ce coup tel iPhone qui était. Bah ça là on va combattre wana. Papa combattre ma yele baza, on va défendre mboko parce que les besoins na besoin de balabala tout loba tout défendre mboko. Les autres zane sengo président na biso mona mboka azo konza mboka. Na biso lo moto ba mise belé na Congo. Tant que souffrir na 18 ans mais ba ministère musu ba yemba pe ba ministère musu ba vena biso belé yo yebi ba yembi la pe bokonzi wana nzembo afuta bango la ba yembi nzembo mais biso to souffrir yebi sanga ba tumba nzembo parler avec la biso ram te ba tumba parler papa chéri te ba tumba parler le roi de la forêt te ba tumba parler ba ministère congolais te ba papa ojobe ba vena biso kala ba yembi la ra et ba kabila les pères ba yembi la ra ba Mobutu eza bayimela banguti ndako ya mise nini banda histoire bana batumba te me wana pe batumbi yango na raison politique yo kana zo solola na yo fallait za mise congolais président
il y a France a invité Fali. Invité Fali puis invité qui na Maître Gims. Atali en Afrique, muto azo pesé. Oaza na mon dire ya koloba pa ba fan na maramuya azo sala. Oaza numéro 1 na Congo na musique Fali Ipupa. Bakei ba sololi ayoki basai discours na bango esili nango Fali Ipupa aye koya. Les ana voice mo senti ba combattant ba lobake. Totumiango nanko babi batumiango nanko parce que Fali akende ko solana président en France. Batumiango nanko parce que Fali akende ko solana président ya France. Pourquoi Fali akoki kokeni? Sikoyo batu ba comprendre eloko moko tango batumiango nanko. Tango batumiango nanko que parce que Fali akende ko solana président. Non, Fali za député te ministre te Fali za musicien mboka. Yo moko etake combattre etake mwana Congo okoki kotumba eloko ya musicien o asala ferita mboka. Non. Ozo bande tozokeni. Ouais. Yango monaki na lobaki to na état de droit. To na ba konzi o ba osa musala malamu. Tozana ba tu oyo et oyo bazo soutenir mokonza mboka ya vrai. Mais to na bato balinga kosali komo ya mokonza mboka. En tant que warrior, par rapport à l'événement, il y a beaucoup de normalement, pour nous, en tant que biso warrior, tu as na Congo. Tu as na Congo, warrior babi que président na biso za fachi beto au peut voter. Parce que moni nde to zambo ke bongaka pour na mutu et pour na président ka emote. Et bonga ba tu peux bazala. Ba soutenir président, ba musicien, ba comédien, ba mécène, ba tout va soutenir président de la République. Biso to voter peut voter mais le problème que président aye baké ba traître baza na ba musicien na ba to balinga Fali te on appelle ça 48 heures. Mais on peut ça en manière haute tout le monde na pesa 48 heures pour ça que na mutakala parce que quand il vient makasi. 48 yo kangate na ba 48 heures. On a pesaki bazu la biso solution ya mapangu ya musicien na biso aigle Fali pour au pesaki gouvernement 48 heures ba warrior ba warrior ba paye gouvernement 48 heures ba pour bon ça 48 heures ça veut dire quoi 48 heures ça veut dire quoi 48 heures to pesi parce que gouvernement bangonde ba wa papa na biso bangonde ba géraka biso bat ba comprendre ce que la place na oya gouvernement bangonde ba géraka biso bangonde ba papa biso tout ça bana parce que to pesaka 48 heures pour bangonde ba zo décision ya ko kende ko lobela parce que yo na pese lo moko hein je na m'excuser parce que na moni kande o moya na expliquer ba IDPS est un parti politique le roi ba parti nyos ouais président de la République abima na IDPS mais azaya bangote azaya Congo mobimba ya biso de IDPS c'est ba parti ndenge ba parti tout ezalaka de IDPS comment ça sali ka likambo président aza non président de la République azaya biso papa na biso to voter pe to voter et ça na batu na ba musicien oh ba convaincre ba petu wana po ba petu wana na limite excusez pour la terme na limite so balika na bande de l'école parce que UDP c'est ça ya batamayeli ba combattant ba batamayeli mais bano ba yeli lo c'était les kuluna ya kingabwa ya momele ya o ne ba ya kokota na mambo parce que mutura ministère wa Fali pour pas di cap la merveille o aza ni député aza ni sénateur ba fouté mbongo na ye ba invité mbongo Falaza les seuls musiciens oyo asoma milance asoma la bakis apesa bandeko na biso ya est lelo mboka est kuna ba mama na biso bazo kufa bandeko bazo vele bango to abato to robima libanda pour soutenir bandeko est pona ba combattant ba fonctionnaire ba futa mate lelo souci ya vie na ngai senga zela s'il te plaît koma wana nazo koma na koma souci na biso to rota la police na biso ba bakisela bango mbongo fin de ça ba bakisela bango mbongo débutant so $21,000 sala nini ba combattant ba robima président yoka biso $21,000 ba bakisela la police de ville de Kinshasa ba bakisela fin de ça ba bakisela ba fonctionnaire
babimisa musu ede biso ba jeune na place bo tumanda ku ya fali sali bango nini mise congolais star ba jaloux vemo vanda na Montfleury jaloux vemo avana na Belleville jaloux vemo avana na nini bayolo ni na nini Bovan jaloux poni bango tout les ba jaloux kaka ba zuna ba petona ba fini bo ça fali millionnaire bo tumbi asa ana ba parler belé ana ba carré belé ana tala yana mise congolais moko tina Congo aleki fali na succès na koyema na album ati mais yo landa stade ba territé te ba cheke fali ko koyema te na stade hérité otana ba ki ya papoli mambason mais hein mam na logo gite bebe nanga kota motema nanga mobimba seyo mosusu te mama kota na kati nanga bongo yo ngamisu oka banze bona te yo motolo bakana nga toko kabwana te nzambe zala noki papa nzembo eleki ba yana valera ba album a mise tu ya Congo net album miseni yo na valeur album ngala skona ba nisko ko ya pona biso a vérité au moni stadio biso to betaki le 29 octobre ata baba neli mokili ata ni to zaboy yana mise moko te on sala mfali ya sala ah et tu que faire golo beta le 24 jours la pesi skodi zwanga bien na fukami pe na gérer au moni stadio fali ya betaki banda 8h ti 12h plein peto bukaki so refaire à sali yango na mi bomi na mili poison beau président Félix Oise TV ngapi na conseil na ninga mabeto na pesa vie vers ça vient na biso asala mambebele mais te yatika alukata stade mo ya stadio ya veme ya bana babita bale yani ujana beta na ujana ko vetika mona ko obi abeta yimo yo ngobi misa président Félix Oise ko lo te aza vient na biso asala musique bien ve pas à danger asala mama bien mais stade te na makambo lelo hérité watana bipa ozongela sur stade ebi goga muta tembe wa hérité watana baza azana orchestre ne bien aimba bien et lelo soki toza et toi na numéro 1 Fali Ipupa de King toi na héritier toi na Robino Mondibu et toi na Gezi Mawete toi na Bina Filé Fabregas par beta martyr azana maestro Fabregas yingo oyebite azana nikasi faut expliquer nga biazana yobina ya madote na yilu wanje na yukanje mafali papa na lala na fali na mukana fali yo miko babi tochela ye motema fali tochela ye motema bitumba ba warrior ba ko bunda pona fali tochela ye motema batu batanga na ligue 3010 bako comprendre nzamba lobi pe ya saki ekozana na mise congolais mon côté oya koleka fali po ça fallait ati 2065 bon rapidement au PC au PC gouvernement 48 heures depuis journée mais ils ont mamba lobby rat na bali mission de lobby c'est 48 heures nanu nani silité parce que un mot pour le gouvernement un mot gouvernement congolais PC 48 heures oui et un mot lelo ba abonné à Congo esengo op ya gouvernement bazali un mot pour le gouvernement continuer message quoi ouais un mot pour le gouvernement za biso to ba congolais et bino bo ba papa makambo so rezo le ka vraiment boy ezapela bien ti na place parce que comme le roi des autres parce que ba warrior 600% na Congo bazan 95% 95% de ba combattre ba 5 so biso ba warrior to voter président Moro Fachi beto pe to voter de 48 heures on a besoin solution ya ro solo la na ba koyo olo bona kandate kandate yo kanga ikande kitite bazo solution pesa tang ya bazo solution bazo solution penda ya solution penda ya ozwa ndaku ya fali babongisa parce que soki solution ezwa miti na 48 heures wana c'est que biloko tout ya IDPS tous les combattants to beta bango
to tumba lo IDPS. Est-ce que big IDPS baba te belé? Te ba belé ba wari. Ngai so ba wari ba na 5%, 600%. Ba ba 5%. Parce que nous avons petit gouvernement 48 heures. Et ici là pour quand? Mais 48 est calculé. N'a pas PDA va dire au benga. Bengo déjà. Ba va dire au benga. Va dire au benga. Petit gou. Obi ge disait mo ba ndo legal sous ngana mona fachiti. Ngai mulange kotanga awa. Pona kokima ka parce que ton yoka mi trop na 18 ans. N'a besoin mwana ya mboka zo pouvoir. Pena voter, pena voter. Nana simba na limité. Nana simba. Bato ba osimba nga baza banu ya lelo o baza ba kuluna, ba o ba ina kokota na kata. Ozo ko langage na ngati kokota na kata IDPS. Ko sala ba crime. Ko boto na biloko. Mais IDPS ya côté ya batamayeli, ba combattant ba pe kota batamayeli, mais il bana o ba osala to ba désordre. Il fallait 48 euros payer ça. IDPS au lieu de gouvernement. Te gouvernement baza ba manem so ba papa. Bango ne bazwa siko ba problème wa biso to na problème non. To biso ko ba papa. Moi 48 heures, vous avez besoin de solution avant biso to bima parce que le wario to lobby. Mais tant que tu as loba et comme benagi yo anan komba zoi get bitu on ira des alaki. On ira des alaki. Des abiso na ba combattant. Au PC gouvernement 48 heures. Bazo besoin de solution parce que tout ça ba bongisa pangu ya fali na mituka fali. Gouvernement congolais et ça biso ba congolais. To PC 48 ça veut dire quoi? Ça veut dire que ba solo la na IDPS ba combattant na bango na 48 heures wana ba bongisa biso bilo na biso. Gouvernement ba onde ba papa leo soto kimi to yaka na kata gouvernement. Parce que ba onde bazo protéger biso état ke ba congolais. C'est ça. De ce gouvernement fali pour pas autozala na a défilé na nini na balmen na so suka na magambo génie un mot pour na yo na biso nteke wa yo za remplacer Jésus à l'équipe o tonton tala jamais on a fallu alali alamuki bo ameli dia bana tongo ti 16h après que studio dia mba yezo nga so jamais on a fallu alamu na tongo whisky tango ya boy anu finga batute jamais on a fallu avana siba na base ba pembe po ba mona raete azate le fali pour papina respectera musala na yamela masangate amela alcool amela radia mbate amela blu wate a respectera bina boulot na yi travail na yi lelo na babilo kwa boye ko mona fali azo défiler place ba star ba manke place ba tamineno ba zapene ya danger et fali pupa azana kati ba benga fali complexe ba golu wana ba benga fali complexe luka ba photo mais bango mo ba complexité yani ba yima no nzemo mo français siré na bima na mai nzemo na ibi nzemo hotel soit la fashion chantement ça ici ah jamais c'est appel des zuki pona nini te ba kuvanda pona nini te ba kuvanda pe boy ba yebi bo ani ko kumisa mi bo ani kumisa musicien na bino na place butanga komba fali atina mutaya na TV fingire mututi biso to ya TV ko défendre ga fali na makambo ya sala mais na yeko pesa sous une semaine tous les musiciens o ayebi ke aboya ga fali ngalinga oloba bwe na kanda yango pesa ga kanda e bangisa yango e bangisa na pesi tous les musiciens congolais tes voix c'est là s'il te plaît tous les musiciens congolais ba benda bana na ba matu na bani bongo na orchestre fait rigola respect pour nos amis musiciens congolais ba porter parole na yo na ba musiciens na batanga komba falite na yo wana na Fabregas ba musiciens na yo na porter parole na yo moko kotanga komba falite na yo wana na Celio Scram Kiba obina yati ngati ke le temps na mon pena la main d'or à Siliki Fifi siwa kotanga komba falite mukolo tanga ko avotanga komba falite faut luka mesure à soutien de Bénin c'est grave ça parce que moni mais Charlie Prince pas yembi nzemba
ayembi mele ozuta d'ailleurs là ayebisaki yo président balikamo boye bajaloux na nga ni baka bafani na nga fali po baloba bajaloux na nga ni baka bafani na nga yaya tosala lokwa bamikolo namoni oyembaki bagarçon mwa balox boye omona mwa mobali lox eya lokola azala na prison makala 50 ans azwa na propre na ye ko yonga alongoli bilamba bo omoni nga na aza yoki so amapeka omoni bina nde aza bien propre swag pona pena bien sata sanzuta yeba ya kolongola pena bilamba bo utaleki omoni nga nzuta petala sous-vêtement on a la titi yemona ozomona ça veut dire que omoni nde toza na Congo boye to ba congolais to en état de droit ozomona tangu yo ozoya s'il te plaît tangu yo ozoya TV kokumisa mise na yo kumisa jamais omona wario finga faire azati toya ko défendre toujours Fally Ipupa di Cap la merveille mais makambo lobi pona fifi si wana te na lobi boye toya ko défendre toujours Fally Ipupa jamais omona to finga fait na Rambo JB obe Weranson ou bien ba mise mususu obe na to finga te mais une semaine a pesi na ba mise congolais batanga komba Fally tous les mise congolais na longoli fait na biso le roi de la forêt Igwe na longoli odi le manzaka nzaka mala peso motne lize bokota na longoli ba fait na biso ba papa chéri ba Koffi Olomide na tiko ba mise congolais na pe bon une semaine na ba journaliste congolais batanga komba Fally te total soki ba obeta ta ba 10k ba 15k au mona kenini ba na ba succès te ba tout ba vendre na plateau ba ya ko sa bato biso leader na biso est-ce que nous batamo ba leader na biso imba o de mafala imbani fala imani baba yemba ba o de mafala imani mutu o tala moni stade wana po mtato lisango de 1 il fallait misa album et qu'en Afrique et c'est ngambelo OK bo kabina abetara yo zo beta stade wana succès te musique no ba yo kango te te tongi na ningi ya kusola bena ninga normal so héritier beta stade pour album héritier banze mutu ba yo kango mais kabino boseka yeke tonda te ko sekate eza ka beta ki po album eza rappel pour beta stade ya pe précédé héritier batinda gende gotinda beta stade pour vous batinda ge gotinda beta stade pour héritier na vena biso nani vena biso papa hervé basolate pour yene mutu avec beta no stade pour pouvoir no Fally tant amoni oui que Charlie Prince a sali vidéo imba mede to lingite tangila nga nzembo ya leader na bango yo siko bengila nga tangila nga nzembo moko boye ke nzembo moko même titre moko kutu ni na zabu yo moninga ndi na zabu na chaka cho ndinga na zabu avant tant mutu nga yima nzembo ya Fally aza mutu a chaka de choko te yo moni biso ne yo moni wa yo za choko nani a chacho ngala lobika tango mutu nga yima nzembo ya Fally a mutu a chaka de choko te bat ba kasa te nde to sepeli te poto yebi te biso ba wa yo to yebi te pe to ana besoin tina ko yebete to boyi déjà baza na ba mise na bango o bango bakumisaka kuna baza pa mise na bango o bakumisaka yo yema nzema Fally ntaki yo nani to yebi no yo mo peksa batu ko yemba banzemba Fally te to yebi bango te boye ma musique o ya bino mino ba ke Fally za faux chanteur muta faux chanteur o yema nzemo ndeni Fally za succès te o yema nzemo ndeni Fally wana biloko asala liloko te parce que bokomo yemba manzembo ne pourquoi boyemba manzembo ba leader na bino na singa la vandia na ibina ngati sala manzembo ya ba leader na bango ndi na vandia mais na ninga normal to ala ba mise wa beta musique to mais asali mabeto asali malamu mabe makato yi to lingi penda to biloko yo ka to toki na ngwa ba biloko wa video papa mana ye toki na ngwa yo zo sali bongo wana kaki paka kokolo plus que Jésus. Rapidement, on chute déjà petit à petit vers la fin de notre mission. Sous Abba dédicace et puis. Ouais, merci na Batutu, merci à tous les warriors non sobalingaka général état-major Stani la Medo warrior volontaire et na linga bino mingi bo partager mission, bo s'abonner et bo katakatarandi ça va moi bien. Na pesi mot na gouvernement congolais na biso et ba papa na biso na pe ba mboti na bo c'est ça mon conception chatining. Mais aux après so ba bengo émission ya. Menga il lazan. Aux peu près de Vandisi Goula Moko nous doit défendre l'orchestre na bango allo ba bola mo orchestre na bango Goula mo Vandi
yo vandia ngana vandia donc babengi nga général état major Wario volontaire ngana banga ade oya lendi mais tu n'as rien qu'à te poso kimi mutu wana toloba nini atimi ya bongo te persil la biso sko to kimate namta défendre biso to kimate to ya o défendre orchestre na biso le problème est à ce que ba on est bazala wana so ba ebika ke bazo yamba général état machin ba ko mobango mona ina 20 personnes ba temi libanda wana au moins aina batmo ba temi libanda wana oyebi place toza na boto na given et bi logique na sérieux ça pepele et bi ke bata sécurité ba libanda pepele skoto linga te ba simba d'abord on a un grand merci à papa Guilain Fimpa qui est le boss à sala que tous à la sécurité puis tous à la bien na ozala na pombe makambu ya muta ko simba ya mais ba pompende ba parfait belé bana muto tanko mot tina ten kombo mutu tina bika na zo golwa moko ba pompesko ba parfait belé banini ba parfait belé ba déodorant ba pompe mene belé na pesi mbote na mokonza mboka na biso notre papa notre président de la république oyo ki na singi na population tout et papa za na ba projet belé pona mboka na biso on est là pour voter papa en plus c'est pour voter karaye et babong saramboka na 50 ba petite la tout temps et na pesi mot na gouverneur de la ville Chantining Ngobila félicitation na musala papa numéro 1 il y a la police de ville de Kinshasa papa la biso Sylvain Kasongo la police pénise au sala musala non mais ningi pénère kitoko au senti bina mamuzu tambola bien la bosse était au président mboto dans le futur ministre auto senga na gouvernement batia pena ministre parce que bola molekim ebele azo aider batou ba faire ba musicien ba tout il s'appelle le véritable code mondial Yaouli Moucheni code mboka Yaouli Moucheni je te salue la PC mboto na résidence na palais et tetene maboko banki motema Rachel Futa maître Kazi Musala kitoko papa de tout tigel bato espace te ozo aider pena biso merci mes connaissances na artiste et ba combler la biso mboka bozara makasi botika pe kolia eza pena bien te qui ennemi ba poison tout ça te soza besoin mobile lukata mobile moza na njili pour former en étant bien ozana on a fait beau ila mobile yozana étant bien na ngo ya so baroza pe yo pe ba former mbongo neka yosko ze tolomo na ochango par rapport ngambongo on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Et numéro contact dans rien. Ça rapidement. Plus 243 976 46 31 77. Plus 243 976 31 77. Merci na Bawario, merci na Yemo Fali Popa, merci na tout Bawario bo mais la pena mai bo za pepele et ba konzina biso gouvernement biso et bon lo bali lo ba moko ba ko sala ngo parce que nga diana lo baki. Merci à notre ministre en média la biso Patrick Mouya ya musala kitoko na pesi mbote bisika zali Wario volontaire mais mutana tango ya ala tabie aki osuma pe sous-vêtement bien parce que la sous-vêtement mususu wa rola taper so mo ka lelo ndesi ko yanga on a soma lelo te ala tango déjà nana on descend pe dodora pizala wana soto bito lo babom tozo ba temba okito te là d'abord soto bito ça bon tozo ba précaution ta propre azala déjà propre so tali singli na ngeza propre sous-vêtement na parle mwana maman la vie toujours compliquée depuis Mouteba Kenda. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Je profite de l'occasion pour saluer Ziana Fikiri, la Banque Centrale, c'est nous et à Papa Depo Kenda na zamboto te mama. Molimo nanga tika nzoto nanga na defo. Moramu salozonga. Partout nazo kende bazotu nanga. Oza wapi? Bolingo tutela kitolo. Batu bayate. Obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo na
nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mokolo fe tilata mabe maison given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays wow